papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kilima Goma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Na bamure nyonso bamesana kolanda Irene Masiandoki o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na bandaku na bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi là to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mbali na mbango ya dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate tokendaka bongo na ebisaka ba diaspora olingo kende Kongo Kinshasa ko hésiter te benga la patronne Betty pour louer appartement na ba condition ya bien ola la peine na prix ya bien na ndenga Kinshasa tango ko benga Betty la patronne tout n'est pour na transport a louer sakape ba car pour assurer sécurité na yo na transport na niveau ya Kinshasa balobi la patronne Betty Wumela merci la meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi oya vient na nga Jansi Bolanga Bofwa na biso la taraki toko Jansi Bolanga ya meta la brésilienne moi c'est pembe moi c'est tika tendresse na défaut ezalaka yo meta la brésilienne ba mourene nyonso tobo sanate ko pesa ya be Zakari tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kata pana maba bizu ebele balobi ya be Zakari tulomba bazui wapi tokendaka bongo na fifi tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes balobi tantine voisine fifi tomo umela ba mama nyonso ya Allemagne bo umela ba mama ya Berlin eske boza ba mama ya Diren ba mama ya Aren ba mama ya Cologne eske bozali balobi Allemagne nde makambo ba mama Allemagne nzamba lola apambola bino pona confiance fidélité bolingo bozo pesa mama Irene ndenge bozo soutenir nga ba mama Allemagne nzamba lola apambola bino bandeko ya Berlin nzamba sala bino bolamu ebele koleka balobi bino pena sango eyokani voilà bandeko nyonso banda mama Irene to bosanité ndenge to betaka masolo to sepelisaka ser na biso na kati ya Londres balobi Béatrice Lokilo moi c'est mbongo motema vient na nga fils Lokilo bazui wapi babi Béatrice Lokilo nde beauté taille propre mayele balobi moi c'est azala lokola yo Béatrice Lokilo femme complète tokendaka bongo bat nyonso bandaka biso partout mama Irene na la kabino masola solonga na beta ko bergine te tant na beta ka sole sala nga bien po ba vie na nga balanda nga lokola ba Willy Musheni le vrai code mboka papa social azolanda biso na ye moko balobi mo bange na shipping na kati ya colonne
Poshan Andel mobange na shipping na kati ya colonne bana bundesi bozwi babi vie na biso Poshan Andel akuba na masola musala oyo babi ya kosamba ezate yo mtolingo tinda carton na Angola to pe na Kinshasa ko hésiter te benga Poshan Andel balobi aza na rapidité assurance et puis vie na biso ato tie carton o tie diamant na kati ya carton e bunga kate mobange na shipping Poshan Andel na kati ya colonne balobi umela mon vieux. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Maman Irène Ayaka Boy. Naela kabino ba publicité pour na kosunga communauté. Mikolo nazole sa Kinshasa na Angola neti na film. Batu boni botinda biloko akolia na Congo Kinshasa. Otinda madesu loso miliki ofuti mbongo awa. Bazwi biloko na Kinshasa bo hésiter te. Toza na Eden marché na kati ya Londres. Ofuti mbongo bake kotikelo biloko a qualité na Kinshasa kobanga te. Na commune nyonso bovandaka Eden marché aza na transport akomaka. Yo benga Eden marché aza epa na biso mtosa la publicité Eden marché numéro na ezalaki pa maman Irene soko benga na minute nazo pesa potindi biloko na kimia wana na Congo Kinshasa na Angola pe tobosanite balobi tozolesa Kinshasa tozolesa Angola soki lingotinda na Angola o madeso a partir ya 10 kg makala fufu olesa bandeko na Angola ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko akolia na Angola wana toza na ya Sandrine Sandra na kati ya Switzerland balobi rapidité atovandaka na baironini obiso kote kuna bafute balobi Sandra kendaka partout na Angola ye ata na kafufu olufa okoma Sandra umela na kati ya Switzerland obengi Sandra na plus 41 79 19 70 638. Ce que comme ma bébé nganga na kobongis le numéro ya Sandra na kati ya Switzerland bande kwangola bosomba bande kobalia makala madesu fufu na ngola masangonde makambo. Voilà, merci pour la patience et la fidélité, c'est identité ya bunde Irène Masiendo qui moi s'appelait moko sans mon bonda. Oh maman abino bete la rabino kaka masola solo biso to beta ko berginte. Na ebisa kabino biso c'est la proverbe 19-20. Po sunga yo nanga na suite ya vie bande komokili eza na ba réalité belé. Le eloko na vande na eko sola awa ezali likambu ya comportement ya mabala ya poto. Makambu ya mabala poto tokotika ngo jamais parce que ba couple mingi na poto to vivre na hypocrisie mais toza na komba Yesu masi ya makasi na munoko loko ezo sala pasi batu bazotanga Yesu na munoko me mutema ezo bonga na te ba problème ezo lekebele surtout na vie ya ba couple ya poto. Ba mouré na ba moureuse boyo kakamnazo bandeko na biso ya mwasi na kati ya Londres petite sœur ne abenga lobi mama Irène beta lisolo oyo. Mikolo ozobeta masolo ya pasi ya mawatozo landa me biso oza na kamoko na Londres grande sœur a sala dépression. Grande sœur na Londres koma kobunga. Omona bungi atiki bana mama Irène. Toko luka grande sœur tamsu une semaine. Toko yoko yeba kaza no hôpital batami tout awa na kati ya Londres. Mama Irène commence la biso pasi. Grande sœur femme forte. Grande sœur moi sa propre luka kambongo. Ya wana te yaka ba mama, sola kana ba mama. Eloko eza grave na se na tango o eza ka fin du monde. Kozonga Yesu masiende ko nanga soko tikali ya kosala ezate. Mais on divorce, ba yibinga, ba finginga, ba tonginga ndeko nanga ekufelite. Muta kufaka pona mafinga azate. Tolinga rape on ba finga rabiso Yesu kutu mwana nzambe. Batu baboya kiye malgré to bimisa kimbisi ya bimisi mapa. Batu bale mbisi etikali na mapa mena quelques secondes ba poni mutu musu babi Yesu te. Bokoma mutu asaka ka mutu. Mama irani pesa conseil na ba mama. Grande sœur na Londres za mwasi maka luka kambongo. Asombaka deja ndaku na na limete. Awa za na Londres asomba ndaku na limete abongisaka ndaku na ndeka kezalaka. Grande sœur abundaka makasi mazalaki na mobali. Tant bazalaki na mobali wana tikala obala grande sœur te. Na mariage te, bavandaka ka babotaka. Mama Irène mobali wana zaki na makambo elengi mingi te. Tant moni série grande sœur komaki na ba projet kosoma ndaku na limete, akangama ki grande sœur makasi. Makasi penza, mais mwana mbali wana zalaka pe na foyer na quelque part. Atika pe mwasi na bana. Akuta pe grande sœur na bana. Abakisle bana bakoma kovanda awa na Londres mama Irène. Tant grande sœur nga somba ndaku, mwana mbali wana atia grande sœur morali bolingo fu makasi. Asomba kaka ndaku atia na kombo na ina kati. Ba mama bolanda lisolo très bien, eza mukuse meko pesa mawa. Grande sœur na bolingo azaki na ngepo mobile ne asomba ndaku, ayebisa biso ba famille te. Azo atia kombo na atia na kombo ya mobali. Atie kombo ya bana na sima. Atie kombo ya bana na ya bota atie na kombo ya bana babota na mobali wana na sima. Po grande sœur azeka na mwana moko. Bana mibala boti na bango na mobali lokwa bana misato. Atie ba kombo bon ba mouré na ba moureuse.
bapapa na bamama ya Jérusalem tolandaka mokili eza bien kovanda na sincérité na bato eza bien kozala na vérité na bato eza bien kolinga bato mais bato topesa confiance est-ce que bango bazolinga biso question kaka tozokende bongo bato mingi bakoyi mitema mabe mpo bamoni mingi na se na ntango oyo mama Irène grande sœur avandaka na mobali problème eza te donc grande sœur asombe kaka ndako atie kombo ya mobali atie kombo na ye na ya mobali ya bana na nsima mama Irène mobali akóma na bacompréhension koswana ekóma na ndako baproblème ekóma eloko bawelaka mama Irène biso na yo toyebi te mpo tovandaka kuna te baproblème si problème na vie ya couple eya kokóma na ntan moko boye grande sœur na mobali ne base komprenaki lisusu te base desidaki baboyana baza mikolo mama Irène bakabwanaki ntango kaka bakabwani mama Irène baproblème ebandi mobali ya grande sœur ake kongo aporte grande sœur plainte bateka lopango bakabola mbongo mama Irène mais conscience ya mobali wana eyebi ke atia ata mbongo ya rouge na lopango ya ndeko na biso te ayebi yango bien po ntango balingani grande sœur azalaki dana baprojet kosomba bombaka mbongo ntango asombi bazalaki na ye me abakisela grande sœur eloko te grande sœur abandi kolela bengi Fabien ya mobali alobi ndeko na bino abalanga te me nazalaki na bolingo natia kombo na ye na lopango na somba lopango wana sombango ata $10 ya ndeko na bino ekota te ata ndenge nakendaka bavacances bakongo wana ndeko na bino apesanga ata 1 centime te nasalaka befort nayaka lokola mwasi nakipaka bino lokola frère mobali parce que naboti na bino mais nazo comprendre bomeka kopesa frère na bino conseil pourquoi ozomenenga vie dure boye mobali ya grande sœur amene grande sœur vie dure pourquoi aza na relation na Congo ayebani yaza muluba akotaka partout mama Irène atieli biso gamme likolo mama Irène a mené grande sœur vie dure moko pas possible faut bateka lopango po kombone pesa na kati c'est là le bateki mbongo kati kati mama Irène batikala kotia na mbongo te mobala grande sœur azokosa grande sœur abengi na basali na nzambe grande sœur azoluka batémoin bi papa opesanga mbongo na mwenini na ndaku kote nini osalaka nini pozwa mbongo wana yo na Londres musalo salaka ya malonga ezate mutu nyonso ayebi okozwa mbongo wapi na lingano zaki na ba difficulté makasi outi kobima mama bana bengani yo ngana zuyo tovandi ndeko nanga bola muzoba mawe memisaka batu kaka ngambu bino bozandizela kozwaka mibali babengani pambwasi na bango yo lokoti ndeko nanga mobali wana babengani epa mwasi nebi pourquoi babengani ete yango na yebisaka bandeko balandaka biso mama ozolandanga soki ozobima na mobali ya bato azali marié mwasi ne ayebi mazosala zuwa te ndeko nanga keba wana eza riske ebongaka ozo mobali ya bato mwasi ne azobengo kame mitikelanga mobali nanga azolela bacrise ya bolingo nalingi mobali nanga tika oyo mbanda lelaka te adisiktaka te ata moni bino akosolaka te ndeko nanga keba peut-être ozosunga nde mbanda ozwa bombo ke nango po mbanda ana tikala libre tovandaka na babombe nazokosa bino te mwana mwasi azolela bi mama Irène mwasi na ndaku tia bima na ndaku mobala ya mama yo tokutela na bafeti mwa mwasi apesanga mbote mwa mwasi asilikaka te mwa mwasi azaka nanga bien ntima te nazwa mobali na ye mama Irène mibala bongo fo okeba na répéter loko oyo mwana mwasi apesa bi ya nanga za na pasi mama Irène pasi eleki abandaki kolela abandaki koloba alobi minga propos lopango mobali akrakise mutu il faut bateka mama Irène mobali akomi komene vidir grande sœur a craqué à Kinshasa bateka lopango na mobali petit frère na biso atomboki abi muta okufa lopango wana ekoteka matemba la bilo kuta atiaki mbongo grande sœur azoluka témoin komi kaka Yesu Masia est-ce que basole mamba bolingo biso na bino tozalaki te grande sœur azolela porta bi atia mbongo te soki otiaka mbongo pourquoi na koluka na zongiselo mbongo te alobi na mobali soki otiaki mbongo pesanga tan naluka mbongo na zongisa nzamba kokota likambo mbala bi NON il faut bateka ana posa mbongo na minute wana mama Irène grande sœur a pété grande sœur akokaki te pare baote koteka lopango na kongo na mobali bolanda lisolo très bien grande sœur tanga zongi na mbongo bakabolaki mama Irène mbongo etikali mbongo eza na maboko ya jeune fille ya grande sœur na biso mwana liboso grande sœur abeli dépression mutu grande sœur azobunga na Londres mama Irène tozoyoka masolo ndenge ezoleka balobi atiaki mbongo te grande sœur aza na raison mama Irène mutu aza na tort aopete mutu te grande sœur aleli epanani te na fambali grande sœur akomali lokola zoba bajene priere ni grande sœur asali te lupango euti kotekama na limete
bakaboli mbongo na mobali mobali abia koboma mwasi abia zana mobali wana za motema mabe mama Irène pesa conseil na minute oyo bana grande sœur baza na mbongo o mama na bango aussi koteka lopango na ngodi na Kinshasa retour ya mama na bango mama maladi mama komi kosala ba dépression mama komi koloba mama soki abengo na téléphone mama Irène aokata te pendant 1 heure du temps alobo atika to ko ba grande sœur alobelaka boye te komi nini ti toyekoyoka te grande sœur abongi to bandi koluka grande sœur tokuta grande sœur na hôpital batami tout na kati ya Londres grande sœur mutu eningani yango wana pesa conseil na ba mama bino bolingi kolokota mibali ya bato mwasi na bengani ye mama bana na bengani ye soit disant bauta banda Congo na mama bana mutu bauta Congo bengani yo mutokute na poto lokoto tie na ndaku tala ba conséquences beta lisolo eza mukuse po pesa bandeko na biso basi conseil ndeko nanga mobali abali yo ta moni famille na yo te kolokote te kotsane na ndaku te ndeko nanga bayaka na ba projet na bango ya kobonga na vie mwana mbala mona ki ser na biso alukaka mbongo aza fille moko amona na kana mbongo aza propre ayebi musala mama Irène a profitaki na grande sœur atie grande sœur litoi moral grande sœur atia kombe na lopango grande sœur pe loko amour ezalaka aveugle ba mama amour ezalaka aveugle manette ya kolatela amour ebima ba manette ya kolatela amour po mona ebima tozalaka ba aveugle na kala ba mama nazoyebisa bino sembo bofongola misu tan eza mauvais mibali bakomi na mitema ya mabe masolo nazozwa mikolo bazosala nga na pasi bandeko basi bazolela kaka noti kozwa lisomo dernièrement na kobeta ngo na live ntango mwasi opesa nga na mobali azalaki sur place nayoki na pasi nde mobali azosenga pardon balimbisa ye asalaki yango na volonté na temba papa likama monene boye kosala ngo pa mwasi pourquoi bamoure na bamoure temps eza mauvais ndeko ya mwasi asali dépression na Londres bandeko ne leki na ye propre oyo yabengisa na poto ya mama Irène beta lisolo oyo eza te soko kobeta na réseaux sociaux po grande sœur azonga normal nzambe ne mobikisi akobikisi po toza na baprière apesa mayele mpe bamédecin grande sœur ozwa traitement nzambe osala ngolu abokola bana na ye mibalo baboti na papa baza mikie mais jeune fille naza déjà mwasi monene esi akoli mwana liboso mama Irène nzambe akosunga ye atikeli ya liboso charge azotanga nanu mwana kipaka baleki na ye mama mutu eza ya kobeba mwana azolela azokoka su classe te a cause ya mobala mama aye kokota na ndako na bango a détruire vie na bango bamourir na bamourir ezozala pasi ezozala mawa bana bazosouffrir batata bozaka mitema malamu ntango olingi mwasi ndeko nanga vie eza moko badivorce ba 50 ans ba 50 quelque ezaka nango kitoko te divorce bongo tata na moins de 40 osali divorce ezaka bien oyo 50 okutana mobali o blessé de guerre yo blessé de guerre mutu mutali na projet na ye mutu mutali na makambo ne na vie do bozokende ka kiyende sika tokosuka ata na 60 ans tokabwani tokabisifi tofanda ka 10 ans wana vie nini bamama botika eloko ya kolokota mutu babengani epa mwasi nini ozotie na ndako fo koyeba mwasi ni babota bana abala e mariage abengani mpona nini yo ekolokota ndeko nanga toolokota babombe tala bombe na ekobeta na ndako ya ser oyo yango conseil na bamama oza mwasi osalaka obundanaka osombe esika na yo osombela bana ndako na poto ntango ozwi likango kotia kombo na makambo ya bana te tokende na bango bongo kotia te mobali moko amoneli ate eloko pasi te misusu bazali azalaka na mobali atikeli na bana mobali akufa atikeli ndako ntango azwi likango azwi komba likango atie na ndako ya moto batakufa okoloka te mama yango bolingo yango makasi boye mpona nini ata esumasi ya kolo bolingo yango ye moto akufela so na ngomba golgota mpona koganya mo ndeko nanga moko na mosite na ntango ekomi na limite na bolingo leo tokomi na balimite tolingaka so ezali te kolingela kala te nzambe azomona azoyoka tozomona mabe mingi nzambe lalola amonaka bakosaka nzambe te tozolinga bato mingi bato bazolinga biso te nzambe alola toosala nini sunga biso basi mingi bazolela mama conseil eza gratuit bozoblige kozwa te mwa mwasi bolingo mute bomi ye azwi kombo atie na kati ya lopango mobali aza moto ya barelation mene vie dure mobali akomisi lopango wana ya bango ntango babwani fo bateka bakabola mwasi pa krake mobali mbamba munoko akotaka babiro ayebeli na kongo akomene mwasi vie dure yo na otia na esika pasi yo ozalaki na mwasi boboti bana bokabwani okeyoba na mwasi okotia mwasi na esika pasi na ide nini siko ntango otia mama na esika pasi bongo bana baoza na esika nini omotiki batata boraisonne te ntango na boti no bana olingo otisanga na esika pasi bongo bana no siko baoza na esika nini mpo ngami naza siko wana mpona osungela bana kitoko te bafamille mwasi oyo baza na pasi mama Irène grande sœur motu ebebi me mbongo na ye ezali pa mwana na ye esala biso pasi aza ya moto lingaka mingi na famille muta boye ya na bango na mokilo aza te yano ata bopotanaka ata boswana une fois soki azwi maladi lokola mwana mama no ndeko na ngai antuka koyoka pasi
leki nazo souffrir mama erani pesa conseil na bamama bazalaka mayele grande sœur tolobaki mpo na mwana mobali oyo aleki misu makasi aye na bolingo intere ezomonana nakokoma kolata kitoko azalaki boye te pa mwasi na ye grande sœur ozosala makasi mingi doze basalaka su mobali makasi te mobali soko osali ye makasi akokoma bikomakoma kosala bisalasala mobali soko osali fo konyataka bafrene kokendaka nde na bavitesi te grande sœur abanda ekoyoka te bamama mobali basalake makasi te na kilelo mobali soko osali ye makasi akokoma bikomakoma akosala bisalasala fo keba grande sœur ayokaki te mera loto suki wapi grande sœur moto eningani grande sœur akomi na malade ya dépression mbongo na ye ezali lupango bausi koteka mobali akomi kaka kongo mama vile ekomi kaka na kongo na mbongo ya bato me nzambe alola oyo ayebi verité akota likambo mpo osisango mais loko toye koyebi so pesaka bamama conseil surtout basi ya Londres bolingi mariage makasi okutena mobali 6 mois 7 mois ya pamba omemiaki ekobala yo ndeko nanga eske ovérifie obali bombe fo bovérifiaka makambo na vie très nécessaire yo moni mobali mobimba mwasi na tiki ye mwasi oyo na tiki mobali azolela te azosala zuwa te ndeko nanga ozobima na homme marié mobala batalibala mwasi na ndako ayebi ke yo bimaka na ye aoswaniso te aoluko te amona nzela pesi yo alo bango bapesa elo ndeko nanga yo pozongisi elo pama keba wana baotikelo bombe mwasi nyonso oyo alingaka mobali na ye akabaka love te soko su mobali na komenase otika libala na biso soki aza na intere oyo mbanda azotikela liberté sala olingi ndeko nanga keba olongole nde sende na likolo po atikala pepele ete ya biso bolingi bilokota lokota mibali na soki bayesika na vie bato bayaka na bolingo moko ndeko nanga amemo na bolingo asali te ato sokoli te yo ozaka bien ato brose te yo aka bien ato subi yo aka bien bayaka bongo aoyelo balove moko tala mibala miyibi bayebi kolove akoyelo ame esprit corps yo ntango mona bi mama yenga na suki abanda nazala na 13 ans ti 40 quelque oyo mbala liboso nakuta moto azolove nga asangisi mungwa na sukali ndeko nanga yo mpo mipesi ndeko nanga moto oyaka mpo ayiba motu ayaka na bamanière ebele motu bayibaka nde moto azalaki liba ete ya biso bamama bamour intérêt na poto na mibali eza ebele wana ndako bien wana tchetcha bien wana salaire bien oya vrai chéri osalaka oluka vie mobali aye na ndako avandi eske olembele ngolo otumbele ngulu ya gratuit aopielo te aotala televizio monene telekomande na maboko bana vie komaka na chambre mobali azolia kitoko makasi na ndako na ye te alalaka na mbeto ya bien badra solo alotaka bandoto ya solo mobali alali na chambre tous les 4 jours kitalatala nyonso azomimona bi aya chambre oyo eya paradis na ye na samai aobeto masola mibali mpena alakisi mpenake nga na mobali nasalaka yango yo mpe mwasi olinga mpena balinga yaya keba mwana mwasi keba etindo te ke papa zwa no voiture na ngai mikolo otambola nango papa na moi tochange ka mikande koma nango ya yo ndeko nanga kola obanda makambo bando ozaka mwana mokie kosutukila yango na kimokolo te mpo yango ka osalaka nzela yango ka yango lelo kechange eza te ete ya biso basi ya poto bamorezi makasi tokaba na sakwiti ya bolingo tosa ba bêtise na sa koma yo muntu mobali mwasi abengani olokoti okekota kombe na buka lopango no sombi na mbongo no tala ba conséquences ameno vidie ndeko mwasi mutu epete ete ya biso tokutani mbala sima bamure na bamurezi bolemba mama irente naza na obeta masoaso na obeta aubergine te pona osunga communauté basi mingi bakomi baveugle na bolingo bakomi na désespoir yango na opesa conseil bo divorcaka te ndeko nanga quelque soit problème na papa bana na bopota na boluka solution bovanda tant yo divorcé na 45 ans ovandi 5 ans et célibat 50 ans ozwi mobali atanga ye ozomona kwa ke chance nanga ya suka yango oyo ndeko nanga na préféré mabe ya tata bana nanga to banda bomwana kena ke kozwa mobali o mwasa boye na kimukolo na yebi ta sala kinini na ko lokota bombi na ndako tokeba to bombisaka mobala mutaza mobala mutu so moni peno lingi jomo baza en marié moi sina lo barata sala razua tende wodanga keba est-ce que bana nyama to bana kindoki babaye pona cet comportement to aza gigolo mi tuna ba question ba obaye makasi be po ana nini
ndeko nanga keba bombe tokomi na biso na suka nzamba pambola bamure na bamure nyonso bolandaka Iran Masiendo ki identité ya bunde si bolemba te oza na lisono benga biso tokobeta ngo tobetaka masolo solo tobetaka aubergine te oza na témoignage benga oza na publicité benga tosala publicité ya makasi balobi topesa merci na ye moko balobi kolo boutique rebote kolata kitoko balobi Cornelia Lutadi la mwasi tata mwana telesi akotisi ba perruque ya kitoko ya maboko ya mideli nyonso ezali kobosana te tango bomonaka logo na biso awa Grace Light Bass balobi Grace Light cosmétique et kotisi biloko kitoko na cosmétique to ana te métis to ana femme capable yo mutoza mwindu mwa caramel olingo ko mama choco olingo zana litashi te ozana mwindu mozana nduta te tashi te ndeko nanga solution osimba ba produit obima ba mbuma likolo yaka mama Cornelia Mikolo aye mabe ababi tashi wana te sala au santa au cancer balobi docteur Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasa tata unique na jar nae to beta maboko Grace Light cosmétique to tikali kaka yo na ba congolais balobi vrai produit eza awa benga biso et ça la besoin numéro na logo balapa to komi na biso na suka nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge kaka na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus Christ de Nazareth to kuten lobi pona kobeta masola solo Elbu ya fai nini mwa mke ya nazoluka bata agence oyo ezobima na GPS te bagence oyo bangola lokute eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apo eki Angola bamiyibi ya solo wana ya lobana Angola na express ezaka na nsima awa epai Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na molai memanga yake na soba Antonio Miala matako ya to ya Angola na express ya ngoyi yango ba changer et c'est quoi Angola Luanda siko déjà espera tô vindo buscar bango ya katina ndako bengi na ndako baye kozwa ah bon Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. batu tu ya Angola kila mabora osa yenda na partout bozali ah oui hein agence ya ngoyo Angola Express Batindilinga kodi uji pa ya mwana nangala brim na France. Banya poto boluga te tukanisa adi bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana nangala brim na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Fresh. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.